Mbote bandeko nyonso o bolinga mama Nicole Moisanza ba obosepela na émission nanga tozokende wapi. Alors émission tozokende wapi eza pour un changement de mentalité. Vraiment ils ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors vraiment nazo profiter na nuko kopesaka ba meilleur V tous en a début à 2020 et puis encore na l'équipe pour na ko répondre comédien oyo ya PD Mike la Duchesse na essayer un peu na nous ko éclaircir yé moi mukie pour à comprendre rôle nini oyo mama Nicole Moisanza ayaki kokota na kati ya buzoba na bango. Et puis lisusu a essayé un peu na nous comprendre te la Duchesse il en a bien au moniti na yaki ko répondre bino ba comédien pona comédien na bino a fingi ba combattant a chrétien ba combattant. Alors oya zolo boyo tuna bokechu otuni obi Moisanza zana tuna nani greffier papa greffier international otuni eso na ye ko répondre bino ba comédien déjà na 2000 eza entre na ba 2001 tant ça salaki ba campagne ya Kabila. Alors ba monaki bino moko façon ça azalaki vraiment ba combattant bazao zelaye embargo au même ya ba musicien omoni bino ba théâtre moni musala oyo ba combattant ba osala na diaspora bino bo sala ngote bino bo kosala ngote oyo bandeko na biso basi même na Facebook na biso tozo passer ba message nyonso tozo bima libanda nazomona ba papa na biso bazo bima libanda bazo lité baza so totali bien toke to luki vu à Patrick efonza totali akenda na musala akoki pe ko souffrir te ko lobaka nyonso tuté so totali tozu ba vie ya bandeko na biso ebele me ba bokechuana me ba deko ebele o ba bundaka. Donc so ba congolais baza na libanda bazo sala ba effort wana ba sacrifice wana. Bonjour maman chère mokonzi bon coucou maman Céleste. Donc eza pona tolingi congolais a souffrir te changement ezala na Congo tolingi te nyonso tu makila ya ba congolais etanga injustice tala neti tokena na ka totala na mboka soki eza ordre biloko même ata tozwi kamere auti osala kozwa bangombe oyo même ko lesa ba congolais oyo même ata na armée na biso soki balobi ba bunda kuna ndenge baza na zamba kuna ba elesa bango mais a saboter biso a humilier biso azwi bangombe wana nyonso amemi yango kokende kopesa na soi-disant anniversaire mariage soki ya moto yazali criminel oyo abomi ba congolais hein sikoyo yo Mike la Duchesse yo ozo se parvenir omoni ngati na fandi boy ba papa na nga ba combattant ba yebi ke non o wana azam tala live bien ko kanisa te ke non peut-être soki ba combattant mususu lo sa ko kana nga papa Patrick Fonja ba répondaki nini message oyo Kabila na mwasi ne ba ye kotindela ba combattant oyo fi wana fingi soki ba combattant ba répondre te tango nga na répondre ba yebi ke oyo azali moko na biso la Duchesse yo sala nga défi donc yo zo lo akeno oyo osimbanga pendant que nga Moisanza na sala ba marche nazo bima nazo koloba ba Congo yo fani na Belgique
ozo sala ba n'importe quoi ba bosala ba vidéo na bino ba théâtre pour la ko distraire ba congolais pendant que nga nazo ya na MC na live nanga ko telemela ba rwandais donc yo assire ba combattant wana ba tiki yo hein ba tiki yo babite o azali moko na biso molobeli na biso pe mama Congo ba tiki yo babite yaka ko toucher mo isanza na musa ata bokechi wana yo tie to tia na ka bokechi kende ko tuna ye lisusu ozomona omoi biso toza na idéologie o toucher combattant moko omona ba combattant nyonso to ba oya ndenge nga na yebisaki boni omoni ndenge oza na rage ba combattant ndenge na loba kike no biso na 2020 même bino ba musicien même na bino ba comédien tokotika bino te misu to lala te bino ba comédien bozali na eloko moko oyo bozolinga bosala batu je ya campagne ya 2023 ya Kabila donc tinga na yaki koloba yeba ngo ba combattant baza saisi donc bino bozolokota ba combattant ngo boye donc batindi bino bapesi bino bambongo na kingakati boye bofingi bonjour maman Patricia Lututu après tant nga na ye kolobela bino nalobaki yango pe très bien na 2 vidéos na salaki nalobi bien nalobi moni ngane na ye boye po bo toucher ba combattant biso ezala bongo osimbi moko bakoyela yo la richesse ko palangana te même ata na Belgique wana ezala ba combattant oyo bakobeta yo soki yo ozebi te nazoya olobela tu mo isanda yo musala wanga nazosala musala wanga nazosala obi te ata soki Olive abenginga na kingakati na kokende wana ezabi yo po ba congolais oyo baa na Congo ba Rosi Mukendi ba bomi bango mibala solo oyo ba marché na libanda ba ke ko luka oyo ezali droit na yo ozala bien ba bangi Olive Lembe te bazalaki manipuler te bazalaki influencer te bana batu ba bomi basali ba marche ba bomi bango pona ko luka toujours liberté ya peuple congolais après sikoyo yo ozoya koloba ke non te ngai nde naza boye nazofinga nini ba comédien na bino ba vidéo oyo nyonso bomoni bino ba congolais bomoni ke ba combattant baza bato esprit parce que bandeko nanga tango vidéo wana oyo bafinga ye ba combattant ezaki na site moko mama moko muto ye kokomela nga mama mo isanze bafingi bino mabeya parce que nde tozalaka boye toza na batitre bayebi ke o wana aza combattante o wana aza combattant ozomona ndemba mama misusu baza balandaka nga awa bayebi ke même bapapa na nga misusu bapapa Patrick Efonzi bazalia bapapa na biso mwana nani ya bapapa na biso mwana Mpengi bazalia ba combattant misusu ebele baza toye donc kendo tunanga ba combattant no betika obite wana nani mo isanza aza nani yango comme ça bayebisa yo tango bakomeli nga na kena landi penda video ya benga oyo eza affaire politique ti mwana oyo fio azoloba boye oyo eza affaire politique soki tolobi ke non nabike na répondre ete na ndenge ya politique bango baoluka bayo faiblir komba na biso tozalaka bamusicien nzoka nde bandeko na biso bakombata baartiste wana baosala bacampagne mpo soki bapesi bango baloso bafufu babandi sikoyo kokumisa apres sikoyo peuple sikoyo ya bando bakenda bato balingi bazonga na 2023 balingi babanda osala makambo malamu balingi bide eza wana baolesa peuple baosunga peuple sikoyo video wana ntongo wana nako kosala yango bakongolais mosusu tellement ezalaki na mama bafeti bato biso bazalaki mpe mwa blé bato sikoyo ntango baye kolamuka nde baye sikoyo kotake bino apres sikoyo to yo olingi oya koaffaiblir nani la duchesse oyokaki bien alobaki ke non oyo eza affaire politique parce que Olive Lembe soki aza mama malamu ndenge bino bozokumisa ye pasi oyo eza na mama yemo na beni ya pamba a se déplacer même pas pour na quand même kopesa ta basake baloso wana pour na quand même ata kosala quand même plus ozomona soki bato bana poto baza na ba ONG na bango baza na ba association na bango bazokita na ba carton bazokeli kokabolela bato biloko yo la duchesse na communauté o eloko nino sala
réveil ya conscience nini osali pa ba congolais. Hein? Réveil ya conscience nini osali pa ba congolais. Réveil ni ya conscience osali. Ngana mwana soda. Omoni soki ngana lobby na ba de commission a poto. Tango zo tango bite ote basi a poto te tango ba fini bana poto nyonso tu yango bazo silika. Atande na faso zo ya koloba wana zo sala wana. Oyo zo kolingo camoufler wana emso zo ko s'attaquer na keba place zo kota siko. Keba siko place zo lingo kota. Na ojo so la même nande ko moka combattant. Alobi na yo so za mbala tembe meka. Parce ba otia bino kate. Ozomona ba otia bino kate. Bino bolinga boyo affaiblir banane. Boyo kote ba distraction pa banane. Donc, biso ba combattant do fandi. Donc, oyo kasi na olo ba boy ba combattant des ana baza saisité. Ya on est biso na bi Ata tongo kende kaka bokecho pa mazara awa tongo ba logo takaye. Beta tout même na Facebook nanga o mona ndenge nini ngana yaka na telemak. Na loba ngona bi o toucher Patrick Fonja na oya na ye ko loba parce que tozo respecter ba ndeko misusu oyo bazo lité. Effort ba tu ba sala wana bino bo sala ngote. Bino bo sala ngote. Bino botala ba propre intérêt na bino olo balanga kinyo so ba bengisi na kingakati ba Rosi Mukenzi bazala kuna ba nani o bato ba kufi kutu na ba marche basali ba marche na Kinshasa ba telemeli Kabila et puis ba misunde bazala minute oboye omona ki lobité ba étudiant yo kanisi bandana yango nde bazana bazobanga et puis zo lo bananga o chrétien obité ba saki naza esa na besoin peso ba fartir o aza connaisseur. Hein? Après le bité, moi so atia choko yo basu ya poto misusu yo bimina bango. Ba misu baza ba métis. To baza basu ba tia ba choko. To baza basu ba tia ba choko. Ba ba métis. Yo yeba te so yo lingo so toucher combattant moko ba combattant ba oyelo na so yebisa on pour information na yo. Parce que bino nde boza boyeko boyeba ngwa partir lelo ba combattant be baza na bino miso. Parce que ba misu bo mema ba poison na poto. Bozo ko empoisonner batwa. Bino kana moko kutu ndenge eza boye ba lobby bien même na Belgique wana ba yaka na ba poison. Donc ndenge eza le roi ba musicien ba boaki sa politique a Kabila. Ça va maman Ariel ba boaki sa politique a Kabila ba comprendre que non embargo na bango wuta kuna. Alors yango sikoyo ba fan ba bité il faut que to utiliser ba comédien. Yongo zo mona ba comédien ndeni ni ye mutu comédien ni wana wuti kingakati. Ese ba combattant ba finga ki. Ya wuti kingakati azu ba loso na azu ba biloko ne. Mais pourquoi bandi kaka obi ba combattant bo kita bo sala bo. Hein? Sikoyo ozo ya ozo ko lobolobi te. Ndenge za boto yo soko meki ngaso na meki. Mais quand on manque comme ça, yo la richesse tozo to tie yo banda ko défaut. Moi on a tie photo à Beni de busalo ngana sala na communauté ya ko sensibiliser moi muke conscience bande ko na biso ba congolais place bande ko na biso bazo kufa parce que ba combattant ba ba keno to longoli mo isanza to tie yo siko sala yango parce que ngana ya ko s'afficher yo ya ko s'afficher hein. Moi na poto nyonso tu aza la saleté aza na poto o aza na Afrique aza na Afrique o aza na poto bino bene boza na poto bokoma biba na poto ozomona eloko oyo mwana mwasi wana lobi eza ya kosepesa bato te après yo zo ba nganga ona lobi moni yo basi yo kosa bango misu na ba poto ba misu baza ya choko baza oyo yaki tango yaki poto mona ba pembe na bango o draguer ba misusu obima na basi misusu a batu. Omoni yo, nde yo lobi ote na dossier na Suisse, tout na bango bata Suisse. So ba mona nga naza fimoko naza salope to naza muyibi to naza soki ndenge ni tout na bango wana dossier te. Ozomona tala bien ilongi wana dossier te. Ba misu ba na Suisse ba yebi o aza mutu aboy. Wana dossier te. Tina mangungu. Po obetama. Na yebi si yo e combattant moko alobi meka na geste na yo. Ba ba fani calme po ba yebi bazana ba mama Congo na bango ba bunda kapé. Po ba bana mibali ba sala kapé ba masolo na bango misusu. Donc c'est comme ici
ozolingo kanga biso ba combattant musu po tango na oloba ba combattant musu ba oyoka te tango ba makaya bazolo ba makaya ba leki lisusu donc ozomona ke eza comme ce qu'on affaire politique moi so wana leki akreti ba combattant makaya pa leki akreti donc eza likambo nini eza likambo ke non ya campagne bosa ba campagne timbo atindi yo po yo répondre nga parce que musu batindi yo babite okende ko affaiblir kozaki dibate tuna sai kozaki dibate peut-être osali live oloba ke yaona bini zonga liso pa bokechu ka bokechu wana on na Belgique wana atiki yo abike non amona yo ke non la duchesse yo no osali ozawana obandi lo baso na moi sanza to bandi osala ba menace to zo bandi ko loba bwe to bandi ko denigo bite moi sanza na combattante te azo loba kaka ye bokechu wana nde mto ozongiso na dila kaka ye eso nde mto ozongiso kaka ba papa greffe international ke tu na subango ke tu na bango en tout cas bino ba congolais ba misusu donc ndenge eza boye bomona Congo na bato misusu baosufri na pasi mama sociale na bino 18 ans d'année oyo fi wana atangeli biso 18 ans d'année asali mama sociale na bino atikali même ata na 50% ya pamba ya kofandisa ata hôpital ya munene nde tozoba mwasi gbagwa asali yango te bino bozokende koprépare bacampagne na bango apres que boyokanga bato binoko baloba te so botushaki mpe même pas travail ya bacombattant te boyomona wana babétise na bino wana te bolinga bomona nga na babétise na bino wana te nga nayebi valeur ya combat nayebi valeur wana parce que eza bandeko misusu babimi na bamalili libanda eza bandeko misusu bakoti baprison bamisusu bakazie judiciaire na bango ebebaka mpona makambo ya Congo oyo mpona koluka révolution malamu na Congo eza na bato mosusu ndenge eza bamabana na bango mpe ekufa yo omoni yo ndenge oza wana ozoloba parce que oyo nga na bimiselaki bino eza baverité moto okanga mo isanza nde ata naza na kini wana nakokendeki nga kati wana te bato nyonso bazala balokoso te bato nyonso tu pete ndenge eza wana baza kaka na esprit donc ko ya son intérêt non nga na esprit patriote ozomona camarade na yo po omoni baverité oyo nalobaki ya camarade na yo so naza na esprit ya patriote te koma nabenga ansi nalobi kopi ya publicité ezwa 500 €. Omoni ke boza baingrat kaka boyebi korespecte bato te faut bozala reconnaissant yobi te bacombattant ozomikosa okomprendre mosala nga asala yo osala ngo te omoni nga nazotia natie meme foto na nga natie foto abeni mosala nga nasalaka na telemaka wana naya kosensibilizaka bandeko na biso pasi eza na mboka to makile ezotanga yo osala ngo bosalaka bavideo na bino ba 1 minute wana bozo kodistraire bacongolais mosala nga nasalaka yo osala ngo so lelo to babimisi groupe bacombattant wana mpenza bayeba bite nga siko banabi te natiki na ngai na bango moko bazalaka kuto komona msusu na bamessage bomona basi batindeli yo mama Congo passe message en tout cas marche eza il faut tolobela okomona msusu ndenge eza wana nani oyo azosala Patrick Fonzi azosala live bamama bopartage babo yo bino bosalaka yango bino bata théâtre msusu o meme bozala poto yo osala yango yo ni wako affaiblir msala nani la duchesse yo ni wako affaiblir kombanda yo ni wako dénigrer na yobi bakombattant yango nalobi zonga kaka pa bokechu wana tuna penya bokechu bien zonga kaka bandeko na nga mpe mibali mosusu bakombattant babi mekana na kosala nano ata mwa pa baozela yo bafingi bacomédien bana poto oyo baye korépondre bacomédien parce que ndeko wana mwasi alobi mabe kodénigre bamisala baninga alobaki mabe yo moko poza na poto te ntango baye korépondre yo siko ntango ozoya kosatake na nga parce que ntango nga naye kocomprendre bino na bino bacomédien bosala politique parce que bamisu boya mayele te boyebi pourquoi boya mayele te
Olive atinda ebino te bosala ba misu ba collègue na yo baloba ba n'importe quoi awumela saki aloso boye mama misu patinda rite ko ba congolais mususu boza bonjour ma belle bombe sinanga ba congolais mususu boza ba pesi yo mwa lipo bandi ko gang il faut kozala sage parce que bango baza na kati ya gouvernement et puis ndenge eza wana baza wana misusu ke non bazobenda bino pamba te bango bayebi me bino mo mpe fo bozala sage misusu bi te anga bakabeli nga me ngai politique etali nga te nga nakokoki koya kosala te na bato kumisa mutu te peut-être yo ekoma makambo mosusu na miprotege yo la duchesse Mike la duchesse oyo répondre ngo bi mwasi achoko yo oyaki poto basi ebele oyo kusha na bango oyebi te bamisu batiaka choko oyebi te bamisu bazala na baza basi achoko oyo mona ye bango pembe bamisu baza na bapoto oyo mona ye bango baza pembe oyebi te bamisu baza ya choko kuku mama Nadia Lydia basaki oyo moni oui na bimisi osiko omoni ndenge yo ozo ko chrétien basaki na ngai so yo za Olive pona lobelaki Olive lembe na lobelaki mwana mwasi wana finga ba kombata na lobelaki mwana mwasi wana fingaki bana poto bakeno sukola basima ya bakoko siko yo lobi tenga basaki na peso ba fartir donc omoni ke ndenge za wana yo lukaka batu misu babima ba yo fingo la duchesse ngana yo na opeso ba fatange na osoma basaki wana yo zalaki yo zalaki o connaisseur te po basaki musu ba fona e ba fo soko tali pe bobo na o pe ya vrai o connaisseur te la duchesse musalo ngana sala na communauté on a telemaka banda des années na lobala Kabila dégage yo la duchesse au salam yo kanisi tingani na lekaki wana ba combattant baza lecté te ba misusu ba misusu bazo kota live ba misusu pe tozo sola na bango pe na privé. Si vous prenez information na yo, mi balé déjà ba lobby ba bi mekana ko sala action, ba ozela bino. Ozomoni, ba ozela bino. Omoni ka bokechi wana. O lobi te ba ya bokechi ba eso banani kenzonga lisusu. To bokechi wana fandi atiku ya bike no te la duchesse, Mike la duchesse oyo to bandi ko bate, oyo mo isanda o meka bo menacer mo isanda ba bokechi wana pa fandi abite atiku yo. Wasir. O place o ke tia musapi ozo bate place oke tia musapozo ebate moi ba combattant ngana yaki ko répondre parce que pona yokaki mo wana tango yaki ko chrétien na bité o eza affaire politique fona la sa fi wana ki Olive na ye asale lote tango ba combattant ba obima na malili tango ba combattant bazo lité biso toza bien PA même y compris na yo moko posa bien mais ce bandeko bazo lité bazo ko insister bazo ko luka ko casser Kabila ezaka pona peuple bandeko baza kuna baza la bien boko mako lenga lenga te po Olive ngo aza na mbongo ni po mbongo nyonso to na pesa ke za mbongo wa Congo yaza na mbongo yaza na mbongo alors siko yo zo bate ba combattant ba combat bana na France Belgique partout même na Afrique du Sud même na Londres on est longio ba yebi tant to pasaka ba message ba yebi ke mama Congo yo boaka kuna marche ezali mama Congo yo passer message parce que yo posa na ya public mutu na mutu ndenge na force ya musala na ye alors na idéologie ba combattant ezaka pe soko meki pe ko ya ko toucher pe moko ba ko yela yo peut-être msusu makamso so lobozo ebate musala onga mo isana na sala kana ki combattante wana yo la duchesse au sala ngote parce que bino bo servir politique gouvernement Kabila bozo kumisa Olive nga mo isana na fani bonga na boyo kumisa Olive te aussi longtemps batu na Kinshasa pas ezali tozomona mwana moko ya 8 ans azo sala kindumba yo la duchesse mona video wana te siko miye mama Olive même via mwana wana akwa ko tangisa mwana wana ta ko sunga mwana wana te soki batu na kini bazo vivre za pona diaspora soki batu ndenge za wana même y compris na bino moko y compris na yo moko ndenge ozabwe ezaki d'abord pona ba diaspora ba CD ba Olive muta apesa biso ba monto soma ba CD to ba notala bino d'abord na ba CD apesa batu mbongo yo le bio répondre nga wana dossier na ngai bata Suisse ngo ba pesa bata Suisse ngo baza banana po naza mwasa bordel te na mwasa muyibi te nde naza bwe na mwasi te ko boto mibala bato yo dossier na ngai ni ozana e bon nga mo isana dossier na yo nini nga na
po yo kenda ko bala mwasi mwana batu kutu naza na ba conversation na ba biloko misu so na bimisi po naza mutu oyo neza botan na sala ba émission naza wana te po na nde batu misu batandaka yo menace nani o menace nani yo zo ningo menace nani o bozo milukila nde ba problème bino moko hein Vital Caméra zwa 30 ngombe akende kopesa ba Rwandais pasio eza na Congo. Alors yo koko dénoncer ba biloko nyonso tu o nga nazo sala yo sa okosala ngo obite mwasi moko oya Suisse wana oya atia choko wana yo basio yo bimi na bango na ba potwa baza ebele ya bachoko bazalaki ebele ya bachoko bazalaki kuku papa Lorenzo oyebi même basi na bino misu bali wana babisu baza ya bachoko te hein batika ba mafuta ya kopakola wana bazozonga tala mafuta ya bébé so ba teinture nini o batu misu bopesa ba papier aluminium to ba teinture ya ba gris botala bala duchesse o bino bozo distraire batu na diaspora bino bozo distraire batu bomoi ba musicien nde bafanda te la duchesse omoni oyo ozoluka ozolingo obimisa mwa guerre moko boye omoni oyebi yango mpe très bien eza na combattant moko déjà boyokanaka na ye te oyebi yango très bien ngati na yo nalobaki boye mpo batushaki bacombattant mpo mwana wana ntango ifala kumisa aloba na ye mpo na nini ka ifo atia bacombattant mpo na nini makaya ye atie bacombattant. Alors siko tina azali kosala ba live wana bacombattant bazalaki saisi alobi ke mama Congo merci parce que nga nalingaka te mosala oyo bacombattant baza babunda ça fait des années mutu mosu oyo kolokota ngo kaka na bopete nyonso mpo auti ozo basoso epai ya Olive non oyo bate oyo basi ya poto mosu baza non mwasi ya poto nyonso asepeli te na ndenge fia na lobi basukolaka basima ya bakoko bato baza bato ba stress yo zo kokende koya kosala nyati o défendre on te basi ya poto solo bazali même na yo moko nyongo za wana ata oyaki oye lelo ozaka mwana poto te okomi mwana poto ya solo eza mwana poto te ya 20 ans eza mwana poto te ya nini ya 10 ans te ezala tosali 2 jours ozaka mwana poto kasi yango bacomplexe yango tozolobaka oza complexe oni ati kaka solo deja so bwaki deja lobi je viens d'arriver oa mona poto bandeko na biso batikali na Afrique fi wana alobi mabe alobaki bien te alobaki bien te après ce que yo ozoya kodenigre nga mutu oyo atie camarade na yo ansu luzolo na kopa 500 euros en plus ya kenda musala te bapeso kopa 500 euros yo ya komanke nga respect hein yo komanke nga respect yo lo bakeno te na mwasi wana choko bimisela nga mwasi ya bon noir aza vrai aza choko te fo aza na bon noir aza pena na tem moko donc eza te na ba trace moko te o te na litame eza ya kotela non bimisela nga yo zo Olive Lembe yo comment défendre Olive Lembe na poto bande na ba combattre bota ba baboma ba na ba poison yango mona yebisaki bino déjà na lobi bandeko biso totala ba musicien même bato ya théâtre bato ya kotlalisela bango misu te parce que gouvernement Kabila bayebi ke ba musicien bakima bango na ba embargo na bango bazwa na diaspora. Alors ndenge eza boye bazo utiliser bango bazo bengaka bango bazozwaka bango na moral siko biso bato wana poto batabongo bazo kitakini bazoya oyeba te bapesi bango ba poison bayeba bandi koboma babite po espoir ba Rwandais eza basisa ba Congolais bazo collaborer pena bandeko na biso moko ba Congolais yo yebi te non ti soki eloko moko zosala na Congo ata marche ata na Beni ata place ni soki nga déjà na tie caméra na nga na fanda bandi koloba bandeko Congo botelema tututu ba combattant nyonso tu baza saisi to bandeko nyonso ba combattant bayebi ke atende ko pe asali musala na ye.
Alors yo sikoyo la duchesse ofandi no lobi te nga so nalobaki yango bien na bavideo bisoki na ye korépondre parce que na teste bato wana ntango bauti epa kabila bauti na kingakati kuna bacomédien na bazwi babiloko apres mosusu ayaki kokretie bakombata oye bino mosala na bino wana bokita kuna napaka ndani oyo ni makai aso ayaki kokretie nga yabi bon ngai lokola nayebi pasi ya komba oyo nde eswaka biso na motema ndenge mboka eza bien te ndenge bato baza kosouffrir tobimaka na mabalili kabila dégage ngai ntina nayeki koloba bandeko na biso bakombata bazalaki saisi yo Mike la duchesse ozoloba te biso toza bakombata babokechi tuna ye bokechi wana soki beta tu na Facebook na nga omona ye foto bokechi soki bokechi ye mo mpe aza take amonaka ndenge nini biso aye amonaka ndenge nga moko mo isana na defendaka kende kotuna ye ozomona bakombatan nyonso to soki otouche kombatan moko bakoyela yo mpo yo la duchesse nga mosala nasalaka kobelela meme tala foto na ngai ya profile eza ya beni yo tie foto na profile ya beni ntango bazoboma bandeko na biso kuna na este ya congo kuna bino bopasaka message yo la duchesse opasaka message ozoya koloba nga ntango ngai nalakisi mwana mwasi wana basaki ke non biso toza na poto tozoluka congo wana ezala malamu mpo ye pa kokana na olive parce que olive eza mbongo na ye te ya mbongo ya Congo aza pe na droit neti azofinga bana poto basukolaka bakoko basima misala basalaka ya kosukola bibembe nalakisi ye valeur aussi ya mwana poto yo etali oyo eloko nini ozaka pede yango ya solo ozaka pede ya solo parce que oza mwana mobali yo la duchesse nazotanga kombo na yo etali oyo na nini mpo otanga ekombo na ngai tobayaka mwana mwasi oyo ya Suisse etali oyo na nini yo ozolive lembe apo ozosenga nga bafarti olive atindi osenga na peso bafarti olive atindi napesa bino bafarti alors vome boya sikoyo tokende sikoyo na bamagasin wana nyonso tona sikoyo topesa banimero ya sere voilà pourquoi nalobaki bakombata na bi bana oyo bazosala politike babato baboma bato na bapoison na poto bala duchesse oyo nde bakitaka kini na baoyo mosusu aza na Belgique wana oyo mosusu bate mama boboto si longtemps na beni kaka na décembre tellement bauti koboma bandeko na bino balali nzala ya se focaliser kaka na bino bato bozwaka bacode eloko oyo bato siko bafandela yango nie la duchesse tofanda nie nalobela nani Olive Lembe te parce que yo oza porte parole na diaspora keba yo nde moto obetama yo nde moto obetama ozo se tromper ozo se tromper na yo ozo se tromper musala nga nasala na diaspora yo sango te ya kosensibiliser bakongolais papa na ngai ebele baza bayebi misusu marche boye misusu babomi bato kuna nde tozokoloba makambo kanda toza nango ya Vital Kamerhe akende kozwa ba 30 ngombe akende kopesa barwandais oyosi ata bandeko na biso kutu mpasi ezali na mboka bakoki kolia bangombe wana akende kopesa na moto kaka azali criminel oyo aboma bakongolais soko nga ntango nazopase message wana bakombata baosepela te yo kosala message yango yo kopase yango baboma bandeko na bino na babeni kuna drapeau pamba boko kochange yango ozokoka kochange yango bandeko na biso bakombata botala bato bamemaka bapoison na poto ezala mwana oyo ya mwasi oyo babalisai na Belgique ezala bango oyo parce que bamusicien balingaka liso ata kopusana pembeni ya gouvernement wana te mais bango lokwa bazopusana biso ifo tozala misuni parce que bakoelimine bato na poto wana diaspora parce que omoni bandeko misusu wana oyo baza na soif ya mbongo babimisele mpe ya mbongo bamoni surtout yo oza combattant oyo ya misusu bayebi ke oyo boye na ba 2020 akotia biso bapression na bavideo na ye to na makambo ne surtout bamilie bacomédien faut kosala très attention baza bato mpenza kozwa meme lumbe mama ya boboto ngo ka epa na bino mama ya boboto ngo ka epa na bino ntango biso tobanda osomba ba CD pourquoi banda osomela biso ba CD te ye mama boboto banda osomela biso ba CD te pourquoi ntango biso tobanda osomba ba CD ngabe meme nasomba CD elongi na yo moko pe la duchesse nasomba pe CD elongi na yo
basede musu etondi na bakavu kuna yozo ya ozolinga neti ngana kosala live wana mpona kotelemela fi wana epi bandeko misu bazalaki sensibilize yo lingo ya ozokoya kotouche nga parce que message pende pasaki makasi parce que bandeko na biso a partir ya le 31 bazalaki vraiment bayebaki te audio wana epi ntango nga nayaki kosala nayaki kosensibilize bandeko na biso nasali sensibilisation ya bavideo wana ya kolakisa après nde sikoyo bandeko mpe bayaki kozala réveille mpona nini ndeko alobi boye apo yo ozotangela ngo mbi te bana poto oza complexe epa bafrançais kutu so ata moto wana zemi ake kobota na sol ya français kuna mbala moko nationalité ntango deja so niati makolo uti afrika to niati makolo lelo ofanya ata 2 jours ata 3 jours ata obwaki ngunda te okomi mwana poto oyo atangela bato bana poto banani bana poto yo kasi bana poto nyonso tu bakosepela batouche keno bakenda kosala misala ezanga ntina eputa ana poto bato misusu batangi basali badroit bazali mpe baassistance sociale baza ya bacongolaise ya bacongolais baza baassistance sociale oyo eza kutu te nde fi wana alobi bakenda kosukola bibembe bakenda kosukola nsima non yo ozomenance nani la duchesse nalobaki yango parce que ayaki kokritike bacombatant ayaki kokritike bacombatant ke nyonso toza makasi tokita Congo alors que non nani oyo français oyo ntango France ezalaki na problème ye azalaki na libanda azotelemisa bafrançais donc révolution mosusu ezalaka mpe na libanda bamisusu baza sur le terrain bamisusu baza libanda ozomona donc biso bato toza na libanda toza mpe na force sikoyo biso bacombatant ntango tozosala mosala soki moto azoka koambrie biso totelemelaka mpe ye bonjour mama Tina donc yo la duchesse okanisi ndenge olobi ke non ate yo moli bato nyonso tu balobeli bacomédien na bino bato nyonso tu balobeli bacomédien na bino te sikoyo yo la duchesse nga mosala nasalaka ya Congo ya kotelemela Kabila ya kolobela Olive Lembe ya kobelelaka pasi bandeko babomi yo la duchesse yo sala yango bakombata alobi ke nga na combattante te donc nga naye koloba na komba bacombatant na combattante te soka nga na sakani ndenge eza wana azomenace nga la duchesse yo menace nani place ozoke etia maboko na yo nayebisi yo place ozoke notia mosapi na oyo ozoyeba te place ozoke ozose trompe kokasa te bakombata baza alerte te kokasa te keno oyo azoloba oyo abimi kaka sika bakombata bayebi ye te donc obikosa te mpo nde baza boye ndenge eza wana baza ya kosepela bayebi ke message na nga ekei mpena na kingakati bayebi ke malgré biso bakombata torépondre te moko na biso ya mapinga asa ye biso Olive Lembe ke toza na bino bacomédien mayele kanga mbanga na yo parce que yo ndenge ozana ezalaka kombata moko moto obeta bino soki ozomikosa te abi te mwasi wana ya Suisse ya Choko na dossier dossier na nga bato ya Suisse bapesi dossier na ngani tala elongi na nga bien peut-être misu bato bisu boyaka boinventelaka bato makambo tala bien tala ngai bien moni nga bima na bacomédien moni nga nabengisa mobala comédien tala elongi na nga bien dossier no toza nango na Suisse dossier ya Suisse yango eza nini moni ngai naza elongi ya mwasi ya ndumbanga to elongi moko ya mwasi moko boye soki ya nini bon nazala ndumba nazala mpe mwasi ya moyibi eza bordel na ngati yo ndenge oza wana dossier na yo eza soin na Belgique wana banda boyaki Belgique bosakani na bana bato batetre na bino nyanga malonga ezala wana eza éducation eza éducation biso kutu bakombata tokomi kosepela tosi tosoli nasoli na bandeko biso babi mare tosepe siko ndenge mwa conscience ya bandeko na biso bapoto bakomi kosabote bango parce que soki oyebaki te bakombata mosusu ndenge eza wana bapesaki bino misu deja bakombata mosusu bapesaki bino misu parce que bayebi ke non 2023 Kabila azolinga azonga siko donc gande ya élection ebandaka donc élection apreparaka yango
élection préparé ngo bité moi si wana Suisse wa tia choko yo la dichesse basi oyo obimina bango na poto obimina ba vrai métis o tant bokitaki boye poto bomona ka moi si boko teint clair propre aspect mais oui bité choko fandi wana elali wana bongo choko ngo yo mto sombaka ba savant o sombaka ba mafuta ngo azolo balanga papa kine miala bi ba kombata ba bokechu ba kombata ba nani wana kutu yo ba komba kende ko zonga ka yo yazongi so kende pa bokechu wana zonga ka pa bokechu wana kende ka pa bokechu wana kende ka pa nani papa greffier international alors tuna bango kombo nanga to yebisa bango bi kendo ye aza combattante te ye ndenge eza wana ndenge azolo ba makamba ya Congo ndenge nini ndenge eza wana bino boza ba vrai ozo barre nde bango ozo barre bango mais bango ba ko tiko lekate sai kumisaka Kabila asaleli na banzembo sone epesa ti lelo ba combattant musu bazaka na kanda nango oyeba te kutu ba musicien mususu bazo ba embargo mais yebe mwana wana azo ya poto azo kende yongo moni ba ndeko na bi mususu ba kitisa mutema na sai yo ozo ya ko touchenga parce que omoni ke nobi ate mwana mwasi o mutu ifo ezala ye mutu ndenga nyati ba vérité. Kasi omoni ke tozoluka Congo eza na salité te. Yo za mwasi te. Nga lakisi basaki wana pona Olive Lembe na mwana mwasi oyo azoko ya ko dénigrer bana poto amona ke Valère ni mwana poto abangaka Brigitte Maconte mwana poto abangaka te mwasi moko ministre moko ya mundela akobi masaki wana yepa sombi na basi ya ba africaine mingi balinga ba basaki ya ba lix. Yo amona mobali likamba saki oyo lobela mpwani etalio yo Olive Lembe yo musalo nga na sala na diaspora yo sala drapeau ya pamba boko ko changer boko mabandeko na bio butu na mo yo la dichesse oso sali biso vidéo ke no akoloba ke no bandeko tous les jours misusu atane batu balandaka bino o passer ta message ya pamba yo passer ta message lo bakeno bazo boma ba congolais bazo kufa tala lobby na campus kuna bakila ba ki ko take bandeko na biso o passer message o so passer message apo ya koloba langa ke no yo ya ko kebisa ngai yo ya ko kebisa nga apo koloba ke no o te na zo ba au nom de ba combattante tant to passer ba message na ba marche awa ba tin est ba combattant ba lo raté mama Santana tu zo ba makambu ya Congo yo za combattante te okokolo bango te Kabila dégage yeba na koloba ko yeba koloba na moni ozo se tromper zonga lisusu ke tu na ka bokecho oko zali na pembeni na Belgique ke tu na ka bokecho. Et puis bimisa nanu dossier oyo bato Suisse ango ba pesio. Bimisa dossier bato Suisse ba pesio. Bate bele misu ba Suisse bato Suisse ba oyo ba yebi nga ba misu ba yebi kenya ba bi oyo ko fi aza caractère. Ba yebi bien. Ba misu ba yebi bien nga sali. Ba misu ba yebi bien. Oyo ko sa bato ba ota live na. Bo yo bordel ni ngo sali na poto. Ya ko sa bana bato. Bana batu misu oya bachoko wana mwasi oyo bando bimane oyo obota no vite oyo onina biso ba message on a bando expliquer zwa mafuta tiaboy zwa maki sangisa na mafuta zwa nini oyo pimadu tiaboy zwa nini savon o sangisa boy kasa za mwasi note o fingi pena ye bonga na okama bino te parce que boza na respect ya basi pete boza na respect compris ya ngamoko. Parce que nga moko kutu na kamata cop pour na camarade na yo. Na mutema mabe. Omoni rando yo lingo luka na ba combattant. Nazo tia na ba combattant. Parce que boza na droite yebisa pe bandeko na yo. So bazo ke kingakat. Po na bazo ka ba mbongo. Tant bazo ba mbongo na ba kumisa Olive Lembe ne ba misana. Mais ba ko toucher ba musala ba combattant ba salate. Que bino ba combattant soki combattant moko asa répondre ye donc ça ba combattant nyos
Merci maman nangai, maman Céleste. Combattant au peu a eu conscience. O a eu conscience que non mboka nangai dans un problème. Kabila dégage. Au lieu de maman sociale, s'occuper avec tous les Congolais. Yango tozo benga oza combattant. Alors tant on a le cas qui déjà parce que un azala qui na des explications on peut sa fiwana. Azala na respect ya musala bande kone na poto baza ko sala et puis azala na respect ya bande kone ba combattant ba oyo ba s'afficha ba oyo ndenge za wana baza tout le temps na malili libanda soki marche boy to benga maboy na ba propre mongo na bango moko oyo bazo luka kaka kenon intérêt ya bande kone bazala bien na bande kone bango pe ya ba poto oyo pe M susu bazo somba ba CD na bango à part M susu ko somba ba CD te toza époque ba CD te oyo bazo ya na ba YouTube po bana kini batala ngo te courant ni nango oyo Kabila manda kota courant ni oyo atiela ba Congolais bozo linga ba tu ba fanda banye tala batu bakufi na monga fula likolo te 5 chantier tala batu kaka mbula ya pamba ndenge bomi batu ngapi na iso kanga mbanga na yo ngapi na sali lo pesko video siko ya o répondre diaspora ozo laisse Afrique kuna batu onyo surtout basali soki batindi yo na politique o bozo soutenir batindi yo balobi ke non te po nga muntu penza ta na mona ki mwasi moko mutu abenga ma Nicole bafingi bino ba combattante ayaki na ndenge ya bongo ngapi bafingi ba combattante nya oh ngapi te nalandi video wana nabi oyo affaire politique oyo komi campagne bazo préparer ya 2023 tu comprends na sala vidéo na défendre ba combattant il faut na kesenga bango ba permission il faut na senga ba combattant ba permission yo yebi place na partager ki vidéo oyo ya camarade na yo oyo combattant moko soka na pesi ka mo flash batu ba comprendre oyo position yo zela bino yo mona mobala on rôle yango ki pédé osala eza ya solo parce que comment se fait-il yo akoloba basaki na ngai yo mona mobala oyo samba oyo swana na basaki pourquoi oyo swana na basaki pourquoi yo zo livre lembe bande na zo ba combattre bozo ma batu ba memela batu ba poison na poto ba garçon yo ndeza boye video yo na ya sala keza na YouTube donc ndenge za wana azo camoufler zo lo ba boye omoni bato bazo sala ba campagne nga poko affaiblir ngate nga pona sana na ko défendre ba combattant na ko défendre musala bande ko basalaka ina ko singa ba permission te bana ba combattant ba ya on a bisaki bino même ba baza na Afrique du Sud même ba baza na diaspora en tant que nga na leki to na bi ate Kabila zo boma bato e bande ko to la mbayibi ke oyo aza moko na biso yo za moko na biso est-ce que yo suis conscience tant de gens nous ba yo soko keina yo po goza na kini okokepe kingakati ba biso ba Congolais nyo surtout ba na kini ba kenda kingakati ba rozi mu kenzo ba bundi ba bibi libanda ba sali ba marche na bana mususu ba sala ba marche na libanda na ba étudiant na biso na campus tant ba telema ba bimaka ba biso ba kenda kingakati ba étudiant ba bomi ba kufi ba misu ba zuba masasi lobi ba kenda kingakati bomoni ke non ngapi na timbeli bino avant bandeko na nga mibala ba combattant ba misusu baya kosala travail bamoni ke non babi ke non oh parce nazana media pamba te naza misuga na mwana soda nazana zo tala bo pendant que M su bandeko pe kuna bazo ko take pe ba Rwanda na ndenge misusu tozo bunda tozo en collaboration en esprit tozo na état d'esprit moko. Donc, ba moni ke ngana ko défendre quand même combo wana ba combattant wana na ko défendre quand même le respect wana ba combattant baza déjà saisi la richesse ba yebi déjà baza saisi yo kanisoki bokechu ndenge za wana bokechu azana tana bandola na makamno ya maboke ba biso bokechu répondre basi bokechu répondre basi te ataso bazo finga ndenge za pour passer répondre basi te. Donc, ce boketu répondant que question nga na ko répondre. Donc, il a boketu déjà dans la nebi que non, koto yo nani mama Congo na biso assez apesi déjà position. Na biso déjà ba mekate koto bo mekate. En même temps, bango bazo sala ba live na bango kuna bazo lo ba makamsusu.
Alors sikoyo ndenge nini yo oya kotangela ngo bite babokechu banani oya kotangela ngo lobite bandeko na biso biso bakombata ozoflate banani parce que musala nga na sala même babokechu bazana ba eso bazana na bayebi kendo tuna bango lisusu bien oflate banani yo la dichesse so ça la biso message ya ko passer Kabila dégage mais bozo kita wana Kongo la bozo kita bozo zonga na poto ne bolingi bozo kita bozo zonga na poto ne bolingi bino ne bato ne boza na complicité ba Rwandais bino ne bokwa bomela boma biso na ba diaspora awa yango moni siko ke non olingo ya koya ko sala neto ko sala nga ba live parce que les ana na ngina fungula bandeko na biso siko misu ba misu misu ba se focaliser pe na ba musicien bino nyoso boza ba artiste yango nazolanda même na bacommentaire misu na bayoutube bazobelaka komba bakombata mpona bino bakombata botela biso makambo oyo botika lisusu baartiste les comédiens oyo te baza batraître yo la dichesse omenase nani ngai no toza na afrique toza na congo pardon toza na congo to toza na poto yo omenase nani keba kutu nanga mpe na kebisi yo keba omoni kutu ko kombatana nazo défendre kutu nazo kotela kutu na bisa ndeko na biteko take bango boye te po omoni na makambo na bino ekota na tunga matoi ekota na ba compte à rendre ah oui compte à rendre mususu oyebi yango pe très bien po mona mutu mo penda profiter le bino bofingi ba combattant a profiter pe ekoti pe ba compte à rendre makambo fi wana fingi bana poto nyonso basepeli nango te koyo kumisa tote bana poto ya tongo bana poto ya kal non mwana poto ezata uti Afrique osali 5 jours oye premier jour okoti oza mwana poto ya anete po tango de yoni ati déjà pays mususu okomi de muta pays wana ti ato ozu aspect même yo oza mwana poto ngala koyo kumisa te bana poto ya tongo bana poto ya 20h bana poto ya 12h bana poto ya 13h bana poto ya 19h bazala raté tango de so koti déjà outi place outi kuna na pays mususu kuna na saison mususu kuna tango okoti okomi de mwana poto ozo osenga nga ba fartir la dichesse ozo osenga nga ba fartir olobi te l'accès ba fartir na yo ya basaki wana yo wa moi si to moi mbala yo nde so lati veste o mema sac ya Gucci o mema sac ya Miu Miu yo sikono oza wana oza olive wa porte parole na ye na okamwa te boza ba traître boa ba Rwandais bo travailler pour na ba Rwandais na okamwa te boza o travailler pour na ba Rwandais orobare mutu awa te bana poto nyonso tu même ba misusu na mona film obe ya combattante mususu atanga même kombo na nga na vidéo moko asalaki a répondaki fi wana na mona même film oya combattante mususu asalaki donc nga so na bina ko défendre ba combattant donc il faut na tout na ordre ba combattant nyonso tu ba biso idéologie ngo ezala bon te donc nga na yaki ko défendre droit ya ba combattant respect ya ba combattant donc ba combattant misu ba saisi comme eza mwana mwasi mutu alobaki ba combattant misu ya mibali ba koya ko se ko lobate mais comme yo siko lobi te nazo ko toucher yo oya ko toucher nga donc mais siko okuta na bene ba combattant mibali parce que bake oyo azali mama Congo oyo aza na média oyo question toza na besoin formation et passé tokozala pe na besoin na ye siko yo linwa ko distraire okuta na bene bandeko no mibali okuta na bene bango komi kosa te kana Belgique wana pe moko pa koleko okuta na pe ko constate so fan de sortir live obite fi wana choko wana soni te yo moi zo bota na combien de ba solution na banya ko pesa ye attention wana soni te obimi na moi sa métisse ya ou so di lukela nga moi so aza noir penza o penya o bite moi sanza moi na nga yo aza noir nandi moke non olinga moi sa choko te baso yo bibi na ba misusu kuto bazo tinda ba photo ba mama bino boza ba mama boza ba ta media bote ya nanu ba to penza ba to na ba théâtre na bino ba misusu za na éducation te to longola ba groupe salongo to longoli ba papa la biso chic shop le yenge papa ngadia na pasi ba ya na idéologie ya matolo te oyo ba te moi si wana bo na za choko na za des nationalités to na za nationalité moko na za choko na za ya soin eza ya salité te
yo moi basi yo bima na bango tango wutaki Afrique wana tango ye poto oza na complexe kuta basi ya poto musu omonika mwasi ya poto mbala moko bongo yo moko yo oza na tentira ndenge nini yo moko oza na tentira ndenge opakola Carola etiti pourquoi po eza na hydroquinone oza na tentira ndenge bonjour mama fille de grâce la duchesse oyo osalelanga lobi video na moni batindeli nga video yango oyo bamwasi ya Suisse yo na dossier na yo boyoka soni ko boza baéducateur ya master nga ntango naya kotelemaka awa ntango nafanda bato mingi meme bayebi nga bato ya Suisse meme bayebi meme conduite na nga bayebi ke oyo moto abuzoba te bino bosala bateatre na bino bamisu bozo kosekisa bato malgré bavi na bino eza salite me bandeko na bino baaccepte yango comme ça boza modèle te mais comme toza na biso bacongolais bamti valeur nde ezaka plus valorisé que bavaleur ozomona yo wana dossier na ngai bongo dossier na yo eza nini dossier na yo la duchesse eza ya nini wana dossier ya soin wana dossier ya vierge yo moni nga na complexe tuna camarade na yo ntango napesaki kopa 500 € ya Suisse yo moni nga na yebisaki na bi ansi ozolobwaka nga yo moni nga na complexe bata Suisse bapesi nga dossier na yo yoka soni ko yoka nanu soni nga kuna bamessage na nga ana nini awa nazawa mwana mwasi oyo mosusu azolela tinde nga bamessage nazo koteya ye kutu kokalme ye kutu so ekomaki ate mpa bato mosusu basalaka baémission alinga asambo so mpo alinga asalelo baémission ntango owutai kobala kuna oleki na bavideo mpona kosenga oyo mosusu wana bapardon ozoloba te yo mwana poto mobimba ozosala nini nakosala bavideo ebele parce nga na baka changement de mentalité ata bavideo ata 100 naza na droit kosala yo ndo akomplexe parce que ozotanga baane ya bana poto ebelebele bafanda non mwana poto oyo nyonso to atie makolo na poto meme 2 jours apa makomi mwana poto droit de sol place oyo akomi déjà aza mwana poto oza complexe olingo bare makambo ya fi wana fingi bino kofinga wana fi wana afingaki donc apart ngai naye kodefendre bana poto ndenge afingaki ndenge na explike ndenge basi ya poto mosusu bavivaka baza capable ya kesoma basaki na bango ya cher o olive azomema après sikoyo naye lisu kote bonjour mama Patience Masakuba naye mpe kodefendre oyo ezali respect na biso bakombata après sikoyo yo akoloba obi te yo mwasi ya Suisse yo la duchesse yo ese yo kutu nga na video na ngai na bandeko insiste ata mpo na yo si bato nyonso tu meme na bavideo mpe bazosala bazolobela mpe babino bacomédien yo obangisa nani yo mpe nani ozolinga obangisa nani to na pays ya Afrique oyo ezanga oyo kuna ke non mosusu obi te ngai nde naza boye nayebani na bato yo bato oyebani nga tala elongi oyo mwana soda nyonso batanda yango na live na public te ocomprendre oyo mwana soda mpo yo nanga na poto nga na obetiso na ki batelefone basinga pene eleli mpe obetami ozomona mpo nga naya kosala naya kodefendre bacombattant donc la duchesse ngai ifo nasenga bacombattant permission nasenga bacombattant permission kena bacombattant ndenge eza boye ndenge eza wana nalingi naloba batouche nini force na biso batouche biso non biso eza idéologie ezali idéologie bapapa na nga misusu wana so bazosala makambo na bango nga lokwa naza na média oyo ezoparle surtout nake kota poso nake kote ya nini ya conseil nazongi ndeti bamama misusu baba mama Nicole oza makasi nake esu kodefendre esu makambo ya Congo yo mosala nga nasalaka na média yo osalama bino boye kosala bamisala ya koshinaka bana bato na bapoto na balive na bakisi na bino bosimbasimba ya badomination apres bate mwasi wana tioko wana ondire nga na yebi te ke no mwasi na yo moko obota na ye aza mwasi atiaka tioko naza kuna bamessage ayo ya koexplike somba mafuta boye sala boye mponi bamisu bofinga bato na soni yo moko so batali elongi no wana batali pena na maboko batali pena na elongi wana de nationalité te
olingo barre ba combattant siko nga so que non ba combattant nga na kangi maboko la richesse yo isala musala nanga ba monyo ke ozo sala musala wana te po nga bande ko sala ya ko sensibiliser conscience ba congolais ba ko yela yo ti ba ko yela yo bon ma yele mukia obite afingi ba comédien ba fingi kutu bana poto ya makasi mwana mwasi wana dénigre bande ko na diaspora ya makasi ezopesa na kanda ozomona na ba video nyonso tu oyo nani oyo nga na sali yo mo bande ko bolandi pe bien yo mo place ni openya na fingi penya ba comédien atako to soki nga na sangisa kutu te même lobi na bande ko sabite na lobaki na fia na bindeko il faut préciser bien que non muto atindelaki yo audio osali ko répondre ye yo sikolingo yo bite afingi ba comédien yo za combattante ba combattant ba yana nga ba bokechu bazalia zonga nga pa bokechu wana basa wana batala ba live nanga zonga nga pa bokechu wana soko ko pumbwa te yo kanisi nezana o menacer na la duchesse o menacer na donc fi wana tanga finga libana poto donc biso siko nezana to fanzi bo ozoka mutema pasi ne nazokoma oui na koma ke ngo davi basi ba kenda ko bengisa bibala ba théâtre ba misu batula oui parce na kini wana poko ke bala na mbala nezaka mbala théâtre te pourquoi batula parce que boza batu bozaka na basi moko te bona batu bozaka basi moko te ko tala au moins place ozolingo kota ozolingo luka makambo mo otimola bakanda mususu akala nazabe na semeki na nga pa za combattant o boma libala na ye eh oui presque ozolingo kende kotimola apo ma Marianne sima wazo bate mwasi moko na Suisse o tia choko wana on dirait ye moko ndenge eza wana mafuta pakolaka eza ya ba bébé chlorane ozo pakolaka karola eta elongino oza européen maboko africain des nationalités elongi clair maboko ezopesa aspect ya mwindu et wana eza moto opakola mafuta ya sans hydroquinone esaka moto moko bongo mwasi no kutu nga kutu awa kutu awa azotungisaka nga oyo bota na ye mama mo esanza poso na nga sunganga nanu na pesi ba explication ya comment ndenge akozwa teinture na ye uniforme yo koloba te mwasi atiaka tioko yo basi oyo bimi na bango basi atioko baza wana te yo bimi na bamétis obimi na basi oyo baza bamwindu ya bois obimi na bango poni bato misu bofingaka bato kofinga misu eza na sens te pourquoi après bite bata Suisse bapesi yo dossier nanga bapesi bongo yo siko dossier oyo nga naza nango nga pe bato bapesanga dossier no mpo nga peso na bino aza dossier no na ndambo tala bien na ndambo comme naza moto ya média oyo te ya nini ya koya koeseye nde bato misu batiaka na bapage meme atieni te na ndambo so mpe nalobi mpe nazwa ya mobimba nazwa mpe ya mobimba poni boza na respect ya bato te collègue na yo bon oyebi mafuta wana oyo eza osala ya publicité oyo napesa collègue na ye poni boza na respect ya bato te yo la déchesse yo na bavideo na ngango nafingi yo so bato bazoloba vérité lelo mosusu fi wana dénigre bana poto parce que bana poto mosusu oyo mpe bake kobala bala théâtre oyo bazalaki na bolingo na bango te bazalaki na bavi na bango moko déjà avant yango siko ezopesa bandeko nyonso kanda sikoyo soki bato balobi yo moni nga na tanga ekomboni nga nayaki korépondre na ndenge ya mwa kombo bakombate kotaki na kati parce que eza bakombatu mosusu ko batanti mosusu babima malili na libanda mpo na koluka kaka koluka kaka kimia na Congo bato mosusu bakoti baprison na poto ye bato mosusu mabala mpe ekufi kaka likoma bamarshi wana bamibala bato base concentre bongo mwana mwasi mosusu outi kaka dans les video outi kozwa soki $100 no soki $200 na yo na loyenge oyo kolokota bakombata soki bandeko mibali pourquoi bandeko mibali barépondre yo la duchesse olingai bokecho arépondre basi te biso moko toza basi bacombattante toza wana soko omoni ke non pourquoi bamisusu bafingaka mpe bango wana poto so omoni moko video asa bino bakombata biso balobaka mpe kana nanga mama Liliane kala duchesse moto asalaki soki live it azoya lokola nga nalobaki ke non na fi wana
que il faut respect à musala ba combattant na diaspora et puis bon respecter bana poto bazo sunga bandeko na bino na Afrique kuna poto mutezo ezo sunga na RDC ezo sala ke RDC vivre ozomona siko na zo ba saki na ngana lobi ke mwana mwaso afingaki bana poto ba sala misala ba sukola bibembe na ba sima ya bakoko musala ka yango wana ba salaka alors na yaki ko lakisa que non biso toza na valeur toza na niveau moko na olive na lagi sa na basak ye la duchesse asala bite basak ezanga ba fartir na yebi to soko za mwasi to za mobali po mwasi akolo yo mo soko za mobali olobela basaki pourquoi oza mwasi to za mobali et puis azo loba ote yo mwasi a Suisse yo zo ndeza we ofingi ba banani ba comédien batu basali ba vidéo belé oyo ba lobeli ba comédien wana. Et puis, Moutoukout, émission à Gogoya pour répondre. Et ça, quand même, ans. Parce que dans ça, qui même live spécial pour na ans. Na silika qui n'a parce que pour na yé ans, ça y a qui komelanga, que non, na tieni ni vidéo na partagé. Et puis la duchesse. Si on a partagé vidéo garçon wana. Même une vidéo garçon wana oyo, a salaki wana oyo, boza na ba polémique, garçon moko, na partagé, que ça même na ba YouTube, ba tout sur ça. Et ça, quand on a isanza mutatia kiamu. Yo ni wao sagana nani. Yo ni ngana toke na justice. Yo ni ngana toke na police. Yo na Belgique ngana na Suisse. Hein? Yo ni ngana tio musukusuku pe na Suisse. Hein? Yo ni wao sagana nani. Obangisa nani. Oyo bangisa nani. Tanga bien. Oyo bangisa nani. Ngamo isanza. Meka lisusu. Omoni même garçon na oyo ata déjà na kanda déjà ya makamu na bino déjà. Omoni makambu oyo ya barando oyo. Et vous avez kota même de ma cam sous la si. Yo ni bank sanan. Hein? On no bank sanan. Moi na mobali wana batu biso ba tete ba vidéo na YouTube. Obite mo yo mo isano comment ko zo ba vidéo batu o partager on partager on. Ngana moi musala na yo. Pona ke partager ba vidéo, il faut na senga yo permission. Na partager ba vidéo, il faut na senga permission. Yo sala nanan. O azo nyoka mazo bunda pona mboka azo telema azo ko lobela Kabila dégage o azo ko passer ba message musalonga sa diaspora yo salango on go distrait banane yo kasi ba combattant nini yango o ba yo keloma ba combattant nini yango mi balé déjà babi meka ba o zelo babi meka mi balé déjà babi meka ba o zelo moyo mo isana na poto ameno betu nango betu na Afrique du Sud nango betu na Afrique du Sud. Ok, pour ça, spectacle de la pour na combattante. Na moko na bango. Boko dénigrer misala ba combattante. So bouti ba kingakati na bino kuna ba pesi no ba yo bino bokasi ba congolais nyoso ba lokoso. Ba congolais nyoso ba lokoso. Ba o ba bundi na Congo kuna na minute de révolution so ke e bandi ba ko bima sans que ba zota même $10. Ba tu bazo silika bino bozo kumisa gouvernement o izo pesa bino ba mbongo bozo ba au nom de ba congolais. Na po bité nazo ba vidéo nazo partager na vidéo nazo partager na partager te pourquoi bolingi vérité te hein pourquoi bolingi vérité te yo oza mwana mwasi te oza mwana mobali nga mwana mwasi mutu na ye kolobela ke non ba congolais faut bazala réveiller Olive Lembe soki aza ko ya azo mema basaki ya ba cher aza ko sala nyonso tu biso bana poto basi ya poto au moins toza na pas toza na pa wana quand même tokoko kota pe magasin to zui eloko pe to somi pesa ka valeur apo yo siko zo ya osali live te yo mwana mwasi oza na Suisse wana choko ebele on dirait yo oza na teinture moko ya uniforme oza longi clair maboko mwindu hein wana deux nationalités africain européen mwasi basi yo oza na bango baza ba métis basi oyo itango ya poto okitaki na poto omonaki bango okontrolaki ba teinture na bango oyebi so baza ba métis to baza basi ya tioko bosi so na mwasi ya tioko siko esani parce que pona bino ndenge ezawa oyebi tioko na tioko elingana na peso définition ya tioko eza basi oyo bazoka ba omona l'équipe ya pembeni na ye ndenge ezawa na aza na sola produit tonda respecter ba collègue no ba théâtre basi mususu ope batiaka ba tioko pesa ba respect po misu baza wana baza pe basi batiaka tioko respecter bango
Pongane na zabwe. Nazali na 2% hydroquinone mafuta nazo pakola. Et puis bandeko nanga boza na ligne. Marque eza choko nde totiaka ba jaune d'œuf na kati ya mafuta. Kosukola poso na ba nini na ba nido na ba mungo na ba conseil na salaka. Yo musala ni yango bosala na diaspora. Batala soki batu bazondima ba antivaleur na bino, batu bazondima ba biloko na bino, ba théâtre na bino eza nango misusu eza sans éducation. Parce que là je mélange pas ba artiste misusu. Ba baza na ba talent bazali. Yo so mona nga déjà muke kuteza ta na page ya Ans tant publicité sangisa kibiso. Yo kutunye na ba live nanga yo moni nga na ekolobelo. Yo mo bana poto basali ba des années, bana poto basali ba des années complexé. Yo mo na poto o sali ba année belé donc ozo compter bana poto basali ba année belé. So bozo ya msu bobite obite tozo ya pour na to distraire ba congolais na diaspora bo distraire te. Mais na yebi so yebango tant on a dit ko répondre fi wana na ba vidéo nanga do ba combattant ba saisi. Côté monsieur ba combattant ba yebi. Mwana mwasi wana a dénigré bato. A fingi bana poto a manqué respect. Même na yo moko ndenge za wana olingwa ko chrétien nga. Yo yebi ba boni ba cede ngapi na somba na elongi na yo. Yo yebi ba cede boni o ngapi na somba na elongi na yo. Est-ce que yo pesa nga mbongo somba ba cede wana? So naza mutema mabe naza congolaise oyo na yebi ko dénigrer vraiment ba misala ya bino to ko zo biso na valeur te. Na mona ki collègue na yo ndeko na yo Ans asalaka publicité bien na s'intéressa ki na ye na bengi aza wana na ba souvenir na nga ya bien yo na poto o muta o peso ko pa 500 €. Pona ni boyebi ko respecter bato te. Ozo bima po ozo bate yo mwasi o ya Suisse na dossier na yo. Nga leki yo na valeur a dossier na vie ya ndenge ya image nga na leki yo za na image ya mabe. Parce que moi toza na kati ya communauté moko oyo balingi ko valoriser ba salité bato mususu nga na leki yo na image nga leki yo na personnalité. Nga leki yo na personnalité. Na moi ça bordel te. Bongo yo ba bordel nini osali na kati ya communauté. Bana batu kutu oyo MSO blessé mitema na bango. Mwana na oyo obota na ye. Mwana batu o sentir o sona na mutu alinga sala crise alinga kweya. Pona MSO na ndenge ya déception le kali makasi. Fo e mbobi ukanga mbanga na bino bo bata ko loba bete. Stu yo nan. Yo ngo comparer vino nanga. Et ça respect à kana mwana moi c'était même na mwana mobali faut za na dignité. Moi so ya Suisse na dossier na yo. Na ko seka yo to ko mpe na ko tala pe na bitala ba bilobela musu boloba na ba internet. Ta bilobela musu batu boloba na internet. Tellement ba musu boyaka ko bamba ka batu ba biloko mususu o mususu eza na sensité o mutu aza na ngote. Mais ngana batu mususu omoni batu balandaka nga ba mama ba papa kotala kaka mutu oyo ke mutu oyo aza mutu mo mutu na e fonctionnaka kotala ko yoka kaka ba live ba biloko mususu na zoloba mutu oyo mususu ndenge eza wana aza mutu ezo fonctionner yo batangi kombo na yo te la richesse na ba live nyo surtout na sali mutu kutu on a ki ko préciser ye na ki ko répondre za ki Ans parce que Ans atindela ki nga message. Donc souci na yo lokola nga na partager vidéo ya garçon wana oyo aso tombokela bino et puis lisusu bandeko misusu ba tienne ngo na ba YouTube ndeko Sandy na question tout so tozo wela ni ngapi nazo yeba kutu te eloko nini oyo aye alingi aya ko ya ko pela pa na ngai ozo pela za muta petete yo mobali mobimolingo ko swana na mwana mwasi donc rôle ngo sala ki PD eza original ni ndenge ya vie na yo réel ou oza ndeni eza rôle mais c'est pas ta vie
soki eza vie na yo na okamwa te donc ozoya po bite yo oyo eza ya Suisse bakombata bapapa na biso babokechi ozoflate bakombata po tonga na leki boye na leki bakombata baasezi so comme mosala onga nasalaka ya kikombatante yo osalamo to lelo misusu marche elingi to marche balingi to annonce marche to misusu ndenge nasalaka kosensibilize bacongolais to telema yo osalaka ngo yo kasi bakombata baosepela na yo eso yo bino bopasaka bamessage na bavideo na bino bosalaka wana eloko nini bakombata ko bazokufana na bamusicien ezali kama message te misusu bamusicien misusu bapasaka message te comme il faut eloko bandeko na bakombata ezaka bamusicien te na bango parce que bazala bato oyo bazotala bango ntango deja nga na fandi boye misusu na mbi bandeko na beni kuna bazoboma bato bakongo na bango baza bakombatant te mwa mawa ezongi eye na motema bakongolais bakozalaka sensibilize mais sikoyo bato bazodistraire biso na diaspora eza bino bala duchesse eloko moko oyo nini ozosala na kati oyo ya bavie ya bakombata eloko nini yosali bino boza soki na bacomédie so boza wana boza na bato batalaka bino boza ebele message ya pamba so bobe bosensibilize baotopoma bato na babeni awa na badécembre bazocontinue toujours bamassacre ezosalama na congo kuna ese bopasaka message yo olingoya kosabote mosala na nga na kati ya diaspora olingoya kosabote mosala na nga na kati ya diaspora kende otuna esu baboketu bien kende otuna bango na belgique nde ofani bo kende otuna bango nasi oyo baoyebi so oya koloba ngo te alors yo ozoya koya kozwa nano te yo fi oyo ya Suisse donc nga nde naza boye nde nazopartage video ya garçon wana napartage te yo oza nani na nga yo oza nani na nga nga noto wana Afrique te ngana to na Afrique te seke video wana babiloko biso bazopartage wana donc na ndenge nazokoma ezoswa bino basi ebele meme ya poto bazosilika basi oyo ya poto biso babali bato bateatre lelo biso tofingami mpe mpona na balese yale manque ya charisme bamisu baza nango te parce que comment se fait-il moi ça fani na poto omona mobali moko ya théâtre mbala moko bite tokomi mwasi na mobali bokomi mwasi na mobali ndeni est-ce déjà mso envie qui est déjà apoke omona ye apobite yo mwasi oyo ya Suisse naza na dossier na yo ndenge eza wana lakisa bafarture olaxi ya saki yo mwana mobali na kolaxi bafarture ya saki osala nango nini yo za Olive Lembe yo za mwana mwasi soki mwana mwasi wana soki pe mwana mobali toyebi pete bino bozosala eloko te na kati ya diaspora bazoboma bakongole butu na moi bozoloba eloko te bozala bato bazotala bino na baligne baza ebele bopasaka même pas message te ngai naye koyoka kutu mpasi ya bandeko na biso bakombata babiso bafanda lelo bapema bamama na biso liliane bapema me babima na malili libanda nayebi valeur ya mpasi ya kikomba nafuta babiye na ngai nazokeba marche wana na bafrance yo futelanga biye ponga na ya koloba makambo to batake bakombata to mutu moko akritike bakombata ndenge fi wana awutaki na kingakati yango nayaki koloba na oyo eza affaire politique donc bango loko balingi basala propagande ya 2020 soki 23 donc nga mpe ndenge eza wana soki balingi baya basabote mosala oyo biso bakombata tozosala donc ngai mpe na korépondre apres yo Mike la duchesse yo ya koloba ke non te yo mwasi wana Suisse basaki olakisi eza na fartire te yo mwasi ya Suisse ndenge eza boye otia tioko ndenge eza wana soko meki na bacomédien okomona yo la duchesse oyo osalanga menace tongana ya kodefendre bacombattant donc yo la duchesse fona osengo permission biso bakombata eza idéologie ntango ye mwana mwasi awutaki ngakati aliaki mbongo na ye azali na bakombata pourquoi il faut kosala audio ya koloba bino bakombata bino so boza makasi bokita boya kobundisa mamo livre awa est-ce que idéologie ya bato baza libanda ebanda lelo même indele
France wana po eza libéré eza un français moto azalaki na Allemagne azalaki kotelemisa ba français azalaki sur place te nga nayaki korépondre fi wana na deux façons ya kuno ndenge ayaki kotouche personnalité ya bacombatant donc ntango nayaki kosala deya bavideo bacombatant baasaisi mwana mobali moko ta koko ya ya combatant aya kosala video arépondre fi wana non faut mwana mwasi moko ya combattante aya comme nga naza média naza passe partout yango nayaki korépondre ye nayaki kolakise ke mosala biso bacombatant tosalaka eza mpona Congo wana ya lobi ezala malamu ye pe envier Olive Lembe te mpo mbongo wana eza ya Olive te eza mbongo ya Congo yango na bimisi basaki wana siko yo likambo nini na basaki nanga oza mwana mwasi to oza mwana mobali la duchesse oza mwana mwasi to oza mwana mobali etali yo so ozala bafartire te etali yo ntango nakenda kosoma basaki wana akendaki na yo Olive Lembe mutu nde akoki kotina akoya korépondre soki ye ayo korépondre te ye mwana mwasi wana korépondre yo etali yo na likambo nini yo koloba ote afingi bacomédien afingi bato basaleli bacomédien bavideo ebele omoni bango te omoni bango te yo kanisa so bacombatant batalaka bino misu te bakipaka bamusicien bacombatant misusu bakipaka bamusicien te misusu bazofile bino deja misusu deja mpo bamusicien bakima deja gouvernement Kabila bacomprendre ke non bango to babomeli bango masolo embargo yango epesama yango na opesi siko bato baotia bacommentaire na YouTube mama Judith kunga bazoloba be babi bacombatant il faut bosere bato oyo bango mpe baza baartiste mpo bato nga bala duchesse bato amema bapoison na poto parce que si je comprends bien aye kodéfendre Olive Lembe oyo kodéfendre Olive Lembe yo mutu nini yango lingo bangisa nayebi soki ade message ade mibala bacombatant babi meka kaka ya kotimba ngai yo Mike la duchesse ozwi bagroupe na bino bacomédien bwana poto bite afingi bacomédien ya komeka bongo okutana bacombatant na nzela na bokutana peut-être msu oluka rando moko boye ozoyeba te ke bakanda bato mosusu ezali deya na makambo ya politike apo ozoba te mwasi bonjour mama Maele mwasi moko ya Suisse ya tioko wana yo wuti Afrique oye koya na poto soki na babelgique wana so boke na bafrance wana basi mosusu banda omona bango pembe ozoyeba te ke no basi mosusu baza ya tioko ya yo moko bota na ye aye epa na nga combien de fois fi wana na banda kopesa conseil ya mafuta combien de fois yo moko tala elongi no moko eza clair maboko no eza mwindo oza na de nationalité ozopakola Carolette eza bébé chloral apo ya loate mwasi oyo ya Suisse na dossier na yo dossier na nga nini oza nango bon ezala ata ya soin te ezala ya bordel tout comme dossier na yo eza ya bordel etalaki nga te ntango nazwaki yango ntango obute kosenga baeskise wana na média ndenge okosikosi basa bato ntango obalaki nazwaki dossier no mosusu tellement etalaki nga te nga nazala trop concentré na makambo ya komba makambo ya Congo voilà pourquoi ntango bayaki kotouche bacombatant nga kuna yebaki te fi mo wende to manikolo bafingi bino bacombatant yango moni bato mosusu mpe nalobaki yango mpe na bavideo na nga nayebi bato soki bozomona nazosemele mwa moke na makambo ya bato ya théâtre oyo parce que nalingaka te moto atouche personnalité bacombatant parce que bacombatant baosala mosala bamisusu baobima na malili bamisusu ndenge eza yo la duchesse mosala oyo ngai nasalaka na diaspora ere nyonso tala foto na ngai na change ya Beni tala ere nyonso nabelelaka Kabila dégage tozokenda bamarshe wana yo okenda te oye po to marshe kombi okei marche kombi okei yo yebi te idéologie ya combattant otouche combattant mo bacombattant boyelo ozomikosa message kombi opasele biso mpo na Beni bazoboma bacongolais na Beni message kombi opase obi na ngai te nga so nazalaki na Kingakati nakokende na nini bayebi so nga nazalaki na Congo ka ifo nake Kingakati bayebi so bacongolais nyonso baza na kini kuna bakendaka komona baliaka mbongo Olive Lembe azolesa bino par intérêt parce que yebi ke public ezotala bino yango bandeko na biso bacombatant bato siko biso fo totala bango parce que baza bato moko ndenge eza wana même bango bato ya politike bamoni babi te bamusicien balingi biso te bakosala propagande na biso te mais bato oyo bomoni te mwasi wana azwi na bato oyo basalaka baémission bakoti na kati moi j'ai dit bato bapartage bavideo ya garçon wana bazalaki ebele après alobi te ozozoka bavideo ozopartage yo la duchesse mpo ngai na partage bavideo ifo na osengo permission oza nani epa na ngai oza nani epa na ngai oyo bato mosusu na vi mpe ere moko
avoir oloba non otali na vie na yo ozongi na pe na ba dépasser na nga so nga na tozongi na ba dépasser nga dépasser na nga eza salité te mais yo so tozongi na ba dépasser na bino eza ndeni wite bata Suisse bapesi yo masolo bapesi nga masolo na yo n'importe quoi bata Suisse bapesi nga masolo na yo bata Suisse ngo bapesi yo masolo na nga bapesi yo ya vrai bapesi yo ya lukute tali nga nani olingo koti nga distraction aussi otana na kanda ya 30 ngombe o kamera ke kopesa na Rwanda kuna yo passer message wana soki bato wana bazotinda bino bazotinda yo babite oyo mutu aye sikoyo kotelemela masolo ya bakombata parceke batouche moko na bango gouvernement ne sentir kokanisa te bakombata babetelo maboko bakobetelo maboko te nayebi so eza ya 2 personnes baozelo na position komikosa te tina osala live bo eza bakombata oyo bazozela meka lisusu ote bana poto ya tongo bana poto ya butu bana poto misu biso awa mutu aye kaka même yo oza mwana poto longola complexe mwana poto a 20 aza te ya 30 aza te ya 50 aza te ya 10 aza te oyo awuti Afrika ye mwana poto yo bino boza bato oyo bakombata ifo bafungola bino misu bomema bapoison na poto tala bomoni live na olobako omoni bacomédien oyo bakitaka bakini wana oyo baza wana oyo nyonso to meme na balive na bango bazolobaka mama olive mama social azolesa bakongole bakombata bato bao bando mema bapoison na poto bango oyo baoboma bato na complicité ya barwandais siko bacomprendre babi te oyo aza combattant ya miso efungwama ye siko ndenge eza boye c'est sûr ndenge eza wana akoya koluka mpenza abanda ofungula bandeko nde misusu miso biso bacombattant mutu na mutu asala mosala na ye soki mwa otake bacombattant moko akosala alerte yo ozelaka bavideo na sala omona mpe bamisu bakoya orépondre yo bakombata bazaka na kanda kutu asala clip wana akumisa nani na nini na campagne ya Kabila na baseri na bamusicien na bakanda wana oyo epesama embargo meme esaisai bapesaka mpe embargo bakombata basilikaka makasi obosani obi te nga na yo koloba so nga naza nani naza combattante te siko so na combattante te yo siko oza nani archive ino na bakomba na milia bakombata bayebi yo na milia bakombata bayebi yo kende kotuna baboketi wana otangaki otangaki kombo na ye kende kotuna yo bifi moko na Suisse mo isanza kende kotuna ba eso kende kotuna ba papa greffier international yo ba na milia bakombata bayebi yo so biso to tika bino botu kolia ba mbongo na bino ya kingakati kuna après so fia na liaki ba mbongo na ye so ke alobelaki biso bana poto nde misuto ngapi na ngaka na kozongisa parce que ko dénigrer misala baninga c'est pas gentil sacrifice batu babundi biso nyonso somba cédé na bino bopesa ye batu ba mbongo te yaki ngakati te mutu pesa ye batu ba mbongo apo siko zo otia batu mingi batiete video ya miss wana même na ba YouTube na bango bazo partager apo yo lobi témoin sur ya Suisse o atia choko nje yo basu nyo so coucher na bango na potoa baza ba métis ya original tant moni ba misu baza ba pembe ozo mona ba pembe même yo moko oza na tentira ndeni yo moko oza na tentira ndeni moi so yo bota na yo oyebi te mwana na tu bando sola de abanda ozo ba traitement ba poso o senga ba fartir mwana mobali mbozo senga ba fartir la sac na live na vidéo sale ozo sa théâtre te ozo loba alors il faut mitia na place à mwana mobali tant ozo loba mitia na place à mwana mobali yo mwana mobali ba ninde nyo ke senga ba sac ba fartir etali yo biso bosaka na bakomba ngo ya banani donc boleki
bofingi na bino bakombata oyo baza na vie moko bien a pe na poto bakokipe kutu te babimaka na malili libanda bafutaka batransport na bango bona sur marché eza na Belgique bato ya Londres bakiti bato ya France bakiti bato bapays mosusu bazomona mpasi na balili apres sikoyo moto mosusu outi ozwa mbongo nio na kinga kati oye losa kokana na nga papa Des Mungana apres oye olobi te nde mwana mwasi abandi koloba bino bakombate nayebisi bino bokita bosala boye bokita bosala boye mpo bino bala duchesse bino bato biso ya théâtre bandeko biso bakombate bamonaka bino baotika bino tranquille bofanda mpe bosala mpe babétise mosusu mpo baoloba te bomona yango bato mosusu baobetela bino maboko non nayebi so pour ton information nangi na kata nini live na nga ntango nalekaki nayaki kosala kodefendre respect ya bakombatan na mwana mwasi wana awuti na kingakati na ye awuti kozwa mbongo na ye abandi kotouche bakombatan na makaya donc bakombatan wana deja eza moko ya bakombatan deja à répondre donc bakombata déjà baza saisi so mon combattant so fa na ndako nda so tala zo bakeno ayoka combattant moko azoba bo toucher la combattant donc et ça la est bien et ça la est elengi parce que que non a oya yebi valeur ya musala to sala yo loko yo yebite ongo ko dénigrer nga beti babokechu na bokechu wana apobite yo mwasi oza na Suisse oza na kati ya Suisse ndenge eza boye ndenge eza wana ofingi bako bandeko bolanda ba live na ngai bomonaki nga na finga ki ba comédien ngo pendia ko finga bango penya mabe to nazo loba vérité to na ko loba la bango nazo lakisa bango musala nini oyo 18 ans bazo kumisa ya Olive Lembe na mobali na ye et puis ba ndenge bazo kumisa Olive Lembe nazo nayaki koloba musala Olive asala ezate ba enseignant bazo kufanzana batu kuna na nini na hôpital kuna biloko ezate ba docteur ba futa magate donc pas eza na Congo donc oya za na esprit ya combattant masuma kamba boye so ayoke ngo epese kanda ke mutu azo kumisa 18 ans d'année ya Olive Lembe azo loba azo kumisa Olive Lembe pa pesier $200 to 50 to 3 ata 1000 et repesa ce combattant kanda parce que azo combattant zo mona kazo bima na malili azo linga révolution azo linga ke congolais nyoso azala na égalité ezate ke groupe oyo nde balie te après siko yo Mike la duchesse yo tchanga musapina liso yo ko tozo bika po omoni rando yo lingo déclencher mitali yo na tano ba mitali yo na mitali yo biso na groupe ba combattre za toucher combattant moko ba yela pour ton information nga yaki koloba au nom de ba combattant oui na yaki koloba au nom de ba combattant pour na combattante oyoko même ndenge za même na Suisse na so tuni bango batu ebele ya Suisse bayebi ke mama mo isanda la combattante bayebi après bete moi si wana choko wana yo moko nozo tia choko elonge teli maboko mwindu wana de nationalité ozo parola Carolette biso Carolette za bébé chloral to eza excipial to Carolette ndenge eza wana eza mafuta eza pe na hydroquinone na kati baso yo kenda ko coucher na bango bana bato yo sakanela bango na bapoto obana omona bango pembe batie ba brésilien no bango pembe o baza ba métis bazali ba métis après te na dossier na yo moi ça Suisse na dossier na yo on dirait yo ça na dossier à soin dossier ni na ya yo za nango mizonga nanu ko balobaka va ko tia mutu musapi boy yo moko mitali nanu vi na yo nanu yo mwana mobali mbozo kozoa ko ya ko lobela makambo asaki ya mwana mwasi Olive Lembe mutatindio à partir d'aujourd'hui kaka iloko yo ningo bandu oluka ba combattant nazo so yoka langage bazana yo mayele bazana yo mayele na lobaki on attend Olive Lembe ya ki auta Belgique combattant na groupe tozalaka combattant moko bando ba tala il faut lumbe na Olive Lembe biso ko be msuna tozalaka na place na nini na Facebook wana to ba tetika kaka to calmer combattant mususu bandolo babi mwana azaka na Belgique il faut to fungola misu ba comédien faut to fungola bango misu ole ko to ofana na yo zo luka ozo toucher moko na bango yo zo toucher moko oyo toucher nga
Et puis bayebi ke ndenge eza wana ki nga na pasaka message ya mboka 100%. Soki emsu likambo eza ya ko passer message be bayebi ki nga na pasaka message ya mboka. Yo zo ko toucher. Hein? Buzobo pakalo ya lobby. Buzobo fia na lobby. Yo lingi siko batu bazo ba betela ngo maboko. Ozoko mtema pasi ni. Soko za comédien oyo, moi sa benso na poto te. Fandanie. Soko yaki na mbongo na oyo, ya effort. Ezape ba comédien mususu ba yena ba mbongo na bango ya ba effort, voici ba benso bango na poto te. Ozoko mtema pasi ni. Nanga beni na komaki. Basi ope ba benso bibali wana poto, ba mususu baza bitula po bibali bana bango na ba poto, même na Afrique kuna nanga milliers ba comédien te. Parce que ba mususu bozo linga bango na bolingwa solo te. Pour venir yomo mbalaboni ba obengo semeki. Ba obengo semeki mbalaboni. Ba obengo semeki mbalaboni. Ba ke moi so ya Suisse. Yo bang sana. Yo ko vino eza ya soin. Yo la Mike la duchesse. Yo vino eza ya soin. Yo kasi via autre za ka ya mwasi. Na mobali peti. Mibali pe ba tula rapé. Mibali pe so ki kaleso peteleke belé ba respecter te. Yo vino nga nini ya Suisse ngozana. Tout le bâtiment même il y a Suisse. Bah monsieur mon ba milliers ba fête. Tout mutu so ko ya ga yeba ya yo kosa yo. Po ba yebiso la plupart ba yebiso alinga abuso bate. Ba yebiso bien alinga abuso bate. Camarade non ans na pesa ke kopa 500 € ya publicité. 500 € te mais 500 €. A pesa ki nga na yebisa ke na bi ans bo kanga. O mo na complexe. Et pour moi si on a Suisse, na partager vidéo, na partager vidéo, na zo ba vidéo na zo partager. Au moins on a ba YouTube abatute. Mobali ya kale so pété na diaspora. Apo yo comparer vino nanga. Rete dossier na yo. Yo ama mbala ndeni on lo ba mama basaki. Ba misu oka bato ba peso dossier na ba misu ba film sur ya Suisse ba yebi que o so kaza aya telemaka ba yebi. Nga na anti-valeur te hein. Na koti penya donc au moins makam na bino ba comédien na toucher ngo parce que pour les affaires politiques. Na yegi parce que ba yegi ko chrétien ba combattant. Nga na moko na bango eza ba combattant fui d'ici. Eza ya awa. Bandeko mibali so ba répondre te. Ba yebi ke nga na répondre moi na mwasi wana. Yebi se ba jeune na ba combattant te. Ba jeune na misala na effort ba combattant ba sala kate. Ayebite sacrifice ni baninga bazo bima na malili ba marche ernyo surtout. Apo bino ba comédien, bonu o toucher ba combattre ba musicien ko ba ozarate, ba musicien ko ba biso ba banda ba combattre ba linga ka susute, ba critiquer même pas. Après si ko yo lingo yo loba ke non, po nga na ko défendre droit ya idéologie ba combattant. Et puis na ko loba makamso na ko tia Olive pe na ba place na ye parce que azoya ko lakisa bino comme si que alingi Congo zo alingi Congo te passe za na Congo amona ya mona ba enseignant te ba bazo tangisa bana ya mona ba bato baza na hôpital te ba hôpital monsieur za na Congo kuna ezata na biloko malonge ezate donc na mona ki vidéo moko kuna bi papa na yeso ki na akufi na biloko moko za na sens kutu te ba tension zo pesa bato ba kande zo pesa bato. Apo yo olobolobi te mwana mwasi ya Suisse fingi ba comédien nga na fingi bino penya na ndenge nini ya makasi parce que nga na zolo ba vérité biso tozo sala ba vidéo tozo loba ba comédien ba misusu baza malamu te tangu mwana mwasi bande ko finga afingi ba na poto yango boni so botali be ba ndeko na biso boza na diaspora so botali be bomona ba comédien oyo bazo défendre ba oyo bazo défendre ma finga ya mwana mwasi oyo baza bato bazo servir ba rwandais net yo ba Mike la duchesse parce que so boza bana poto ya solo bino ba comédien ngo bolinga pe boleka bo bispe ndeko na bino non biso toza bwana droite ya koya ko critiquer misala ya bandeko na bino baza na poto awa na poto misala ezaka kate ya kosikola bakoko ata kosikola bakoko eza basala pe formation ti batangela ngo pe ba assistance sociale bazali ya ba congolais bo ba congolais ndeni bozo dénigrer bandeko na bino bandeko na bino baza na poto bozo dénigrer misala na bango ezala kate ça c'est pas de l'amour so bozo ba congolais solo ko respecter misala bandeko na bino bozo ba somalien te ni ba rwandais te ese bino bata théâtre on moko na bino sa bimi déjà lo bata na mona ka moko muto abimaki to do ata la majorité na bino
bobimi ata bozala contre bo bakendo fi ondebo telemi andeko na bino ke oza na droit ya kofinga biso na libanda po biso nyonso même biso bata théâtre toza libanda wana droit ya kofinga boye te ekodénigre bapersonnalité ya bato badroit ya misala ya bato non ese bosali yango apres ozoya koleka yo la duchesse oyo bakendo yo mwasi oza na Suisse ozofinga bacomédie kosakana na nga te na pasi oyo biso bakongolais tozomona bakongolais bazosouffrir bazokufa na babeni kuna bakongolais na Kinshasa bafete malamu te bino nde boprofite koya koambrie bato te na potwa koya koambrie te oyo ozosala eza bambriema la duchesse oyo ozosala eza bambriema fale nde osala kutu video olobake non en tout cas otelemela fille wana olobake non ndeko osali mabe odénigre misala baninga biso so toza na poto toza kosangisi biso nyonso tu pesa misala baninga respect apres yo ozoya oya koloba te mwana mwasi moko na Suisse ofingi bacomédien bandeko nyonso boza na ligne banda bavideo nasali bozolanda même nde nazorépondre yo la duchesse yo narépondaki yo naprécisaki yo mutu kutu oyaki korépondre ezalaki anse parce que anse ntango nazosala video na partage video ya mwana mobali wana anse azolobake non ozanga eloko ya kosala epesaki nga kanda pasi na bi mais tala mwana mobali oyo napesa ye copie ya publicité ya 500 €. Quand même, au fin de nos cas, on peut se couper à 500 € et belé bongo. Après, il y a un sister qui n'a pas. Mais après, il y a un yo moi la moi son nasu. Yo zali ans. Ozoli mo bare banane. Kaka bana poto oyo emso lingo wa ba miso nde bazambi ba balukela yo. Ba ko balukela yo po ba kande saka na mitwa batu. Ba miso bazoka ba audio wana ba kande ezo pesama. Hein? Message ni yango sali peda pona ko telemela fi wana pour répondre yepe et tant que za mwana poto oza comédien te mais tant que za mwana poto ko yeba nanu valeur nanu emsu ke non ngapi na za awa nenge poza awa ko tinda emsu mbongo yepe ba collègue no pe ba ko za ngapi $50 pe bo tindeli bango et loro effort ni yo sali osali rien. Après nga nazobunda partout na telemela makambo Congo na lobela makambo bazobomba bandeko na biso na babeni na sensibiliser bandeko na biso musu tozo ko essayer un peu congolaise wa conscience yo sikozo ozo ya oya koloba kena yo mwana mwasi ofingi ba comédien pourquoi ça na mulimo a désordre boy pourquoi ça na mulimo moko ndenge za wana oninga ko distraire bat na sujet hein. Yo mwana mobali ozo senga nga osanga défi osenga farti ka saki wa mwasi yo zo live lembe po na répondre ki mwana mwasi wana ke no mwasi poto abimaka asali musala oyo alobi ya sima wana et puis lisusu asomisa ki na valeur hein siko yo ozo ya olbate yo mwana osala ba video ye belé mais bon quand ça tu vas ça vidéo ba théâtre wana tozo loba wana et ça pour ba bazwa soki ba gaz to bazwa soki to ni ba chance na sima na bino na kela ba gaz na bino so bozali ba to boyebana camarade na pona ni mufia na bando luka muta publicité atake ekate pourquoi fallait teka abenga yemba la moko so ba bozwa soki ba to soki ya neni boza ba vedette soki ba to o bazo pesa ba importance ba so boza ba anti valeur. Pour bato bazotala bino osali page bato batali ba 1000 vues bato batali soki ba 50 bato batali soki ba 40 ba 12000 après ce qu'on ngoya ko lata orgueil te osali ba vidéo ebele ata na sali 10000 nga ba vidéo na osala 10000 wana ezo construire mais bino ata bosali ata 5 ata bando sala ba vidéo ata 4 ata 2 et ça eloko mo ya salité et ça l'éducation mon côté. Bo produit nini yango ya ba théâtre na bino bozaka te nga na yebana na sali bo produit vraiment nini on a kata communauté bo réveiller conscience banane bozo mona ke tango ba fingaki bana poto musu bazaki kidiba tango nga na sali vidéo le 31 batu musu na boza na ligne boyebi bien na saki le 31 et puis tango na yeko tiango batu musu pe bakomi ko za réveiller bandeko boyisa malamu te tango na telemela ki salité wana moko na bino asalaki. Yo eloko nyonga malonga nyosali na communauté bando banda musala ba théâtre wana eloko nyo osali eloko nyo oyo produire hein bo pesa pe yo pe pesa pe bato o bazotala bino
bostia ba video ba 1 minute ba 2 minutes bo sexanga wana na ba rôle ozo ya kipede wana ozo ko sexa batu nde bozo traiter bata poto baza ba maboma bato zora ba stress ya wana ne ba video na bino ya ko sala ke longola batu ba stress on dirait que non ba video na bino esala batu soki ndenge yo ka so mutu atali yango te sko esaini po bitena na vie na yo awa yo mutu a Suisse yo mutu a Suisse na vie no awa fingi ba combat ba comédien na yango oyo lingo oyo ko longole na bo pete nyos tungai peut-être batu mususu mususu ba mona nga na sala ba video na nga be mission na nga na calme mususu na zolo bela makambo ya Congo ba mususu oyebi face na nga te tala bien na ngo zo longole na bo pete nyos to nan et puis na ngo zo ko chrétien yo le bakena yo olo bana komba ba combattant wa combattante te nani ozo lingo ya olongola eka dans le vide ebele baza bayebi musala nga la sala ya komba so de na répondre déjà fi wana ute na kingaka te pa Kabila donc ya ba combattant ba saisi bayebi ke mama Congo asali musala pour ton information donc bino bozo ba pesa no ba poison boya ko empoisonner na bato na diaspora to boya ko distraire bato 2020 obi ba combattant yebango yo bozo luka pe ba tia binoka to tia binoka po biso idéologie ezala ke non oyo ko dénigrer musala ba combattant okuta na ba combattant ponga ya ko sala vidéo na ya ko loba valeur ya musala ba combattant ba osala il faut na senga ba combattant permission na senga ba permission o ba fi o fingi ba comédien fingi ba comédien fingi ba comédien o fingi ba comédien e bo so na lobi ke ngana za ngana ko bengisa mbala comédien te et eza droit nanga ngana ndi na za bona ko lengo te atala monyo na za fan club na yote te déjà yo moko da oza complexé ozo tanga ba ne ya bana poto musu bana poto musu yo iba na poto musu o baza pe ba yakala baloba rapete akobima ne pe on dirait ça mona poto yelelo même yo moko za mona poto mais ozo yeba pe valeur na yo tete siko yo ozo ta ozo nga bana poto musu bazali ebele bongo yo siko za mona yo za mona Kishasa oza mona Afrique to za mona poto ato sali eta 5 ans oza mona poto nana ngo olingo kozwa oyo ko tia faible ngana combattant na soda na mapinga komi kosa te omoni emisuso luka nano yeba bien ngana soda na mapinga nde na abo komi kosa te bino bo saka na bato ba congolais ba okufa bo yo kumiso livre siko so eza ba combattant mususu ba ozwa méchant ngam na ozwa kanda parce 18 ans d'aller basali ba bomeli biso mboka batu bakufi na mbula likolo ba timoli ba 5 chantier basali eloko te na beni kuna ba boma batu kuna yo la duchesse au passage message au sein passage un message d'ailleurs il y a ko sensibiliser ba congolais musala onga na zo yo Mike la duchesse zo lo ba peke na te ba combattant bazali ba bokechu ba combattant bazali tuna ba combattant tuna yango na bizonga ga ipana yimo bokechu keno tuna imo isanza zanani yo musala onga na sali na diaspora yo sala ngo yo sali yango bozo komisa olive dans le vide mais au combattant oza esprit amoni ndenge poto eza ko évoluer vie sociale ndenge ezali akomisa olive te bozanga mawa ba congolais ba biso ba fêter bien te ba liebe te bino ba comédien bo lié parce que abengisi bino est-ce ba combattant bazaki contre bino so olive abengisi bino te tali ba combattant mais ye fi wana tango eko toucher personnalité ba combattant moko faut telema so ba mbiko mibali ba lobaki te nga déjà na yaki na bi stop ba combattant ba sala ka musala donc vous avez le droit de respecter musala na ba après yo zo lo te moi si moko na Suisse moi si wana taka produit moi si wana ndenge za wana za ya choko on dirait yo baso yo kusha na bango na poto baza basa ba choko te ya yo moko kuta monsanga pasi ya obota na yazo benga nga nazo pese ba conseil ya mafuta ya combien de fois yo moko ndenge za longi no peme maboko nyeza ka mwindo za teinture normal après osenga nga yo moi sa Suisse pesa ba saki ba facture ba saki wana ba facture yo Mike la duchesse nga na swani na yo nga na répondaki yo na vidéo wana na répondaki yo soko so okena basaki na nga
Yo mobile o mema basi akosala nango nini? Eza mawa mingi eza mawa mingi vraiment. So moko na bino toucher ba combattant nga na roya. Nga peza na roya lisusu. Mike la Duchesse talanga bien na roya lisusu. Parce que biso ba combattant to sala révolution ozo sensibiliser bato même na ba Facebook, même na ba nini na ba marche, o azana makasi azo kende, donc tozo linga toujours congolais à la réveiller quoi embrouiller bato ate. Quoi embrouiller bato ate te oyo makama ba comédien bato nyonso to ba lobeliam. Ozo mon bato nyonso to même oya vidéo ya garçon wana zo take bino personnellement, bato pe musu bazo partager. Ça na ba YouTube ya ba na ba chaîne na ba YouTube bato mususu. Na yango yo ngwa kwa ongo peze nani ngana soda nde nazabu na faible par esprit bato suisse ngo nyango te bato suisse ba pesi nga dossier no bato suisse ngo banani au moins ngana moi ça bordel et ben oui na data bordel etali yo to zape mobile bordel mbala boni mo bengo semeki ba bengo semeki mbala boni ki bordel no esa etali nga na kena ki bordel no basa pote bele oyo baye o linga bango bimana bango batia ba choko wana kutu nga kutu naza kutu nga na choko kutu première classe bango bana ba choko ba deuxième classe ba solo ba produit tonda wana ba miso bimana bango mona bango ba pembe miso moni complexe moko komi na poto bimi na ba misusu yo lo bananga yo ko chrétien combat nanga so chrétien combat nanga ba combattant ba bengo ba Mike la Duchesse. Yo le cause rapide na page yo batala ka okobando passer message ba beni okobando sa musala mama sanza sala ka total yo kanzi ba combattant de bazawana ta on a ki défendre respect ba combattant baza sensibilité Arthur ngana sali ba combattant de zanga ba oboya obetela nga maboko wasir basi ba betela ki nga maboko si ba komangi na privé mama Congo merci na réveil à conscience encore oza ko mi kosa yo la Duchesse ke bana yo ozo kanza place ozo ko tia moto ozo ko tia oya mwana soda oya faible par esprit nga banana banda bunda komba na nga na banda ko telema makama Congo na yo ko se sacrifier kawana yo sala ka misala biso to sala yo ko sala nga vidéo na YouTube ya ko loba pe yo mwana Suisse na dossier na po ni bino batu o pe bozana ba vie salité bo linga un peu ko se maîtriser te pourquoi posa mwana mobali ba mi bali pe misu batula ka bazali ba mi bali pe musu o basi pe bakoka ko poussa la permettre pour viner la salité net ngane mo na moi ce qui se respecte bo nga mwana mobali oza bozora basi bo na koka ko supporter te bio ba comédien bo saka banana bozo saka na banana na sangisa bino te bino ba misusu bo kumisa olive lembe so kumisa olive lembe ngai funa kumisa ba biso ba congolais nyoso bazana ba kumisa olive lembe ata ba bazana kini ba biso ba kumisa milome mibale za ba gozi mukeni na ba o ba kufi na kini basi ba liambo ngakingaka tite ba bundi ba telemeli kabila na capitale bino leo ni bosali aponga na zana vision ko telemela ko bundela mboka nanga yo ko sala nga menace ya na demi bala ba combattant ba bi ba ozelo na pesi yo ka message. Alors bozala bien la famille na ki quand même moi mke ko essayer un peu ko répondre ndeko mobile oyo vision ya musala na ngai mobilisation na ngai ezalaki nini na vidéo oyo bango ba fia na sala ka chrétien ki ba combattant na makaya lisusu donc mobilisation na ngai ezalaki nini sur affaire wana et puis yango lokola ye garçon oyo ayaki ko essayer encore ko ya ko chrétien ngai ko ya ko dénigrer sur musala na ngai ki combattante oyo na sala ka yango na yaki ko expliquer. Alors si vous avez préparé, la guerre sera longue et populaire. Moi, maïla yo kaka. Peut-être yo pe olinga ko ya ko fa de lobité. Ma solo ekota ba rando belé. Na yebiso timba. Parce ma solo ba combattant mususu. Bino pe bato théâtre ba misusu pe bo toucher ba personnalité ba couple na bango. Oye bien très bien. Oye bi très bien. Alors ya on a yebiso lo place o kendo tia mutu mitali yo. Bozala bien, donc bon appétit.